Ça c'est ça le patron est comédien, oui, il a raison. Aza ba comédien na ye bongo siko mutalobi na ya za patron yo na yo pe na kati ko respecter nanu mutute d'abord respect nanu na papa masumu respect ezate na bato mususu baza ba impoli ko finga ye ko nini aza na bana mikolo respect na bana pe o ba yelelo respect ko susi na ngezali ba yebite ba yebelo ko bazo salate biso tango tozo kola soko to na osala théâtre famille mobimba famille tata moine tata mama na bana yo so ba na ndako ba olanda théâtre mais lelo théâtre otala ngona famille na hote. Bienvenue dans votre émission Vérité face au micro, présentée par votre servante Nadine Botalata la Bofia, qui reçoit le président Mbalio Sombo Vieux Freddy, leader du mouvement Yaye Moko. Moko ta komboné na Bosani. Bonjour président. Bonjour Bofia. Papa Boni. Oui, Nangola Nzambe tozali. En tout cas, vraiment la moni, vraiment la santé, mais ya Freddy no banana teti likolo non donc na moni Freddy abeti bablo makasi na comporter bien Freddy comme musicien o nani. Non, naza musicien, naza artiste, comédien, mokili mombebi Bofia. Bino boza bana to laxi bino musala talaka comme déjà maman mobimba bodoki to laxi bino za ba jeté eza makamba musicien te o acteur ninte naza comédien confirmé. Donc nzambe kam tazo pambola ko kene na bo solo nde yango nzamba zo pambola azo batela o ko ne comme nini biso do lo bata théâtre kalaté zalaka po ba mono muto théâtre il faut sa salité aux ala soko ndenge ni non artiste la patron naza oui patron de mon groupe na patron ya batute ya groupe nanga na libota nanga. Donc c'est ça, naza patron wana. Boy no polémique. Pour muso ko ba ke oso bina patron ndé c'est ça ba naza patron ba comédien. Yo boy na o. C'est ça soka lo baka aza patron ba comédien. Oui, aza raison na ye. Aza ba comédien na ye bongo siko mutalobi na ye aza patron yo. Na yo pe na kati. Problème eza na ngote. Ils ont un problème peut-être au Kenya so ba musika ba papa mbate. Soka aza patron ya ba comédien. Très bien problème ezate. Mais ngana sepela minga lo baza président ya ba comédien. Pour cause la président ba comédien. Et ça dépend comme patron comme président ya ba comédien il faut la ka koko. Au cause ça peut gêner. Mais quand on va écouter na nga binga na makambo na te ponga jamais na ozala président na lobanga ngo. Na cause ate na mutu passeport organisation moko ezala ngoti. Oui, là vous êtes pas masumu sane lorote. Na lobi eza papa masumu te. Papa masumu. Organisation des organisation ezate papa masumu ko lo bali kamubwe. Mais ba bana sima bazolo baka boy n'importe quoi. Ko respecter na nu mutu te. D'abord respect nanu na papa masumu respect ezate na bato mususu baza ba impoli ko finga ye ko nini aza na bana mikolo alors ngai na mutema mukuse na ninga babiloko wana te ponga soko le sakai na ngane ngwana neti lo sanza funda ke ba ndo samba na ko samba posanga sukinde na en tout cas na kota ngokutu te pona linga makambo wana te vie masumu ye moka lobaka lobi oya ko finga mbalo motu ezala bino bandenge boza ba chroniqueurs na biso soko moni moto yambi nenga na yalia omoni mnazo finga moto yebaka tango ba kotindela nga convocation na kele na parke na yo to ke na yo na ngai na cameraman biso so tu na camera to ko kende ko samba camera pe ko samba to ko kende kuna donc yango wana makambo wana to tika makambo ya ko finga bakolo banini ngana boite saisa ya koma président boya ponani soka za président za basungi za ye to ko belo ne sete ke avant na place wana parce que batesi ba voter ki wana il faut que nous tuna bakolo musunga na zalaka te na ibsaka yo nazaki na hôpital tina kende Kampala na zalaka te bandeko Yesu na ngai Bofia na zalaka te na zalaka na ngati bo moni Vieux Freddy boy na ekoloba parce que a lobby ki abi po balobaki oyo akomeka kosala émission afingi mutu a préciser bien message n'est que 5 sur 5 na ngai na caméraman na caméra toke kosamba na caméra na sapato ya cameraman biso yoso tukuna toke ne kosamba kuna ofinga ki pona nini do yango wana donc mutaboya azate soko via lembi oya linga postuler wana alinga za vice président na za deuxième vice président à TPC mais makamuseli kaka kuna omona ozoye baté toza ba président ngo ya ndenge nini babengi yote oyebite okomotala kana musika alors pona boya problème na za nganga moko so mukolango na yoki na yebi programme na kei soko programme na yebi na ngate na vani nanga
Donc c'est le roi bapeso poste mobile étiquette bon ba ça makambo na ba mususu yo zoyeba noté ozoka makaka baza kuna te baza kuna boye oyebi noté donc sikoyo oyebisaka ki président ngo ya wapi donc quand on lobby organisation ezate en tout cas vraiment vient baloso moto zo comprendre te bato oyo bandana bango théâtre ti lelo o bazo miso bazo yokana te mais maman naza kaka eza secret des nini secret nanga eza nanu nalingi musala nanga nanu d'abord lelo 43 ans ya musala nalingi nanu musala naza respect na bakolo respect na bana pe o baye lelo respect ko souci nanga ezali bayebi te bayebe loko bazosala te biso tango tozokola soko naosala théâtre famille mobimba famille tata mwana tata mama na bana nyonso bakovana na ndako baolanda théâtre mais lelo théâtre okotala ngo na famille na ote bêtise na bêtise na bêtise bofia bêtise na bêtise mwana nga mwasi omonaka papa lève ça le bêtise na est-ce que ça théâtre biso tozali bato oyo topanzaka sango oyo bakolo bato bayokaka ayambala lobi nini bayoki aliyo comme na télévision bani ko ba n'importe quoi ba konjamboka premier ba chef de l'état bazo landa biso to kota kana ndako ya batu nyoso bofia ezale pas ba cardinal ezale pas ba chef de l'état ezale pas ba ministre ba honorable ba sénateur ba wapi ba konzi ba grand homme ya mboko yo ba vaina bana na ndako to c'est la théâtre mbaloso ba yo moyoka n'importe quoi o ba bengi na français n'importe quoi do muto mona ba kangi télévision yebisanga théâtre na otika ngoneri na otika te to kotika théâtre ti mokolo ba to kozwa bato ba sai musala lokola biso dokola nanu te ngana zakaka en tout cas vraiment baloso melo kolobi meza makitoko makasi président na ngai tant bana bazo sala ba bêtise eloko nini bino ba mikolo na ba papa masumu bozo bongisa nini pourquoi c'est là que moko a la bêtise ko bino boko copier ba nigérien malamu ke na mboka Nigeria ça la bêtise na yo awa te bo pesa bango mwa mibeko ezate or que ba nigérien de ba copier biso sikoyo ba copier biso sikoyo ba tuna biso ya ba copier bango na buzoba na bango ba ola kisango na ba théâtre banini eza mawa trop eza mawa po biso mto banda idéologie ba salongo e banda idéologie mwana ntsusu Moi, tu veux savoir que les Nigériens peuvent copier les Congolais. Alors, par exemple, les Congolais, parce que on a Congo, il y a tout. Dans le même une équipe nationale, Tozonga Sima. Quand on est au Congo, Azate. Musique Carabiso. Musique, chance il fallait wana azali et puis na pesi mbote na chancelier des Zimbabwe. Nenge oyoka musique na oyoka bêtise te. Anini te abimisi mbalo azobimisa koba. Toza déjà kobe ça déjà na marché, toza déjà na Maluvanga, générique Maluvanga en tout cas zo bête na ndenga mukiete. Ah très bien. Wana musicien préféré na ngai wana na lingaka ya lobaka te, alingaka polémique te. Des Zimbabwe chancelier et c'est na pesi bambote sika azali vraiment bonne année un grand homme à lobate et puis soka lobi likambu boy pas tant ça na lianza générique ya Limbondo. Tala ninge sali épanouissement tala ninge epesi kitoko epesi ba point banini parce que mutu kolo histoire aza boy na kofuta yo boy akofuta yo boy ayebi artiste ayebo c'est ça toujours besoin beaucoup bato lokwa ba Zimbabwe kitoko président mais respect na oleka na ndako mon président ba mimi kolo ba benge papa Versas tango bato musuba owelela ngana za Versas nga yaba na olata Versas biso ne toaki na Londres ngana ye far na Londres tout na ya oyebisa toaki na Londres ya olata Versas nando bato ndiko ba Versas te kolo Versas zaki neye oya owelela Versas na so kena ndako kuno kuta ba Versas nana basani musuku ngana yi basani président chancelier des Zimbabwe maman na babi mbalo so babi na ndaku na yo amoni na basana Versas alingaka yiba na basana Versas babi vraiment président mona linga mingi ye peza linga polémique te na ba nzembo no ka bêtise te ya pesa valeur na ba maman po yebi valeur ba maman nde abotaka mwana nde nzembo ayemba lobi pongia liboso na la na libuma maman yanga honora toujours ba maman kitoko lobi mnandi kamune on a lisese munene bongia liboso ala da libuma maman après 9 mois maman on a bimisé au sakala nini donc c'est ça papa nanga na oki koza na studio mbalo sombaza na studio bui na ebi ke mbalo sombaza fruit ya minzoto ya chic choc loyenge ba bazaka penza théâtre musique
sikoyo okoti studio zoyemba mekano ko expliquer bisona. Ah mais oui na yembe c'est siri déjà banzembo et siri kalaté zo lokaka to bimaninga to zolela ba masa ba ali ba tous pepele ya mbetolo mamobala mame milinzemba na Londres ba ocha maboko ba pena Roger Tsalambi na Londres ba ocha maboko baza ebele batunanga ba grand coach na Switzerland Thierry Sadala baza Rose Bombula na Bruxelles Père Bass ba yebi nzembo zo sila ba petit nanga Kajou de Cologne na peso bambote siko zali na yebi ba jaloux bazali metoko tala bango te po ezande yo Kajou alors na sali musana na Cécile osali album combien de titres na sali 4 titres ya mbonda siko ya marque na biso mboka ba mongo pena oyoka yo moko ko mona ba clip déjà na nzela tozo kende ya Silvio Wechi ba popoli lianza na yembeli popoli lianza boseka mangoya na yembeli ba musuna boyina po eza surprise na yembela kipe ndeko na ngai autotika biso bon moyena lo ba kombo te salinga pasi mais yemba déjà la yembaki mais na ko dédié yango kaka po mwasi na ye ayoka aigle jaune na ayoka na bibi chamala donc ayoka ngo kaka boy sala ngo eloko te eza makambu et puis na yembeli mutu musu na bona lo ba kombo na epa na ça des surprises na yembeli pe susu madame na ngai il faut maman meje ngolambe na yembeli ye pona yembela ke kaka po maman donc c'est ça na sala na ba clip et puis na théâtre na lobi na zo bimisa kalaté sosotika ouais soso c'est des imbo saloba ke moi la soso mateli maman na moko jusqu'au sosotika non expliquer son nom mukena teza bonne année te po baliaka mingi soso kana bonne année c'est qu'on a 4 janvier na février soso wana yo kanga on est na bisoso ngamu naliaka yo te tika ngai sosotika donc yango wana donc kalaté spectacle bakosepela ne loko mezoya boki nde présent à lobike ana studio ça c'est déjà mambutu ezaka eloko la biso ebima bon suka so bise loko moko théâtre sosotika abiso sana kange na mungongo abinga te na liaki na bona ne tika toyebi te abombeli biso nini président tomoni ke émission so tokovima na suka okoloba nini na batu nyonso bazolanda yo po na yebiki bato bazaya kosepela monde entier eloko na oloba kaka ke nazo s'adresser mingi na ba artiste comédien o nazoloba lelo soko moni musala eza ya yo te tika na yo soko koya kobebisela biso musala te ça c'est mon gagne-pain oyo eza eloko eleisaka biso na mabota na biso na bana na biso banini donc ba misusu baye na mbruima ayebi musala théâtre te ayekaka koma o ye président mais ye moko ayebani te siko yo zokoma président théâtre ngo ya ndenge nini boya balakisa bino musala po biso balakisaki biso so touti na minzo to wela tala lelo to bimisi boni bano to bimisi bele na yo bofia to bimisi yo na ba oyeba te moni bofia tanga ko sala théâtre na ja 14 ans na Chic Choc Loyenge mutasese nga teste papa na nga yeyo o encadrer kinga wanga na likukuma na ko ata ko jouer te mais président nga mazweli nga temps lelo bofia penza te président papa merci vraiment et ultimement na motema na boze belé boza ebelé auto sali moyen to tanga ba bijou la reine ba bakata vimbo ba Anita la japonaise ba vala ba boza ebelé ya jokisa ba kadogo azana Turquie petit nanga kadogo ana Turquie petit nanga pena mokomoso na vanika na palais tala reconnaissance na moka téléphone elena yamba oyambalio anniversaire na boya kina bengo na tino menga na tindelo nde cadeau kende ko zona tswa pana komba kuna bomo faut joie na lela merci le kina nzamba pambola o sikezali kadogo et puis na pesi mbote Nadine Kadogo et puis na pesi mbote na Lino na kata Turquie na pesi ba mbote et puis na pesi mbote na Silvio Wechi na Vienga Dios le grand mokere koro via timbela bambwengi na pesi mbote na Papi Musui na pesi mbote na Chantal Machozi na pesi mbote na bana poto bino nyonso to esika bozali boza ebele na Irlande na pesi mbote na Alpha Monangani mon ami ezama makambu na pesi ba mbote esika zali et puis na bosani te bere vala na bizu na bana na pesi bino ba mbote to komona na kalaté na okitawana et puis na pesi mbote na Coco chéri Coco na Londres na pesi mbote puis Soise
Françoise n'a pas sur Bambote à Londres, et puis na Bossanité, maman El Chanto, n'a pas sur Bambote Sikozali, et puis Michel Bongumba Ifonda, petite sœur propre, moi si à Mongo qui mokila nyoka nelengi, n'a pas sur Bambote Sikozali. Numéro non papa. Kitoko, n'a posé belé. Oh, bazuite, boko tarangomba, bosambela, malo yokuna. Numéro n'angeza plus 243, ya Willy Moucheni, 81 81 31 693. 81 81 31 693 et puis na Baxi Bongo, na pesi mbote na Chico, Sombele Suka ya Bisongo, Motema ya ma Bebeti, Nkelani, tous les jours. Donc, bango wana na pesi mbote puis Seboula, na kati ya Nzambe à Rotterdam, na pesi mbote Sika Bozali. Bisous. Merci beaucoup, président Yemoko Ndenga Lobi. À Lobi, nous avons bombé Lobi. Tant que vous avez théâtre, c'est tika. Pour théâtre, tout le monde a comme si comme on sait qu'il y a visibilité. Avant de dire que théâtre, on a tant de théâtre, et c'est moi que je musala. Les commis, ce rôle, il y a Boutou, au parcours maquillage. Est-ce que tu as une robe de nuit? Alors, la mini-gyptin, nous avons une visibilité pour le Kamibali. Quand des présidents sont à lobby, le Sombovier Freddy à lobby, ceux qui ont un na tika. Il n'y a pas de tika. Si qui va remplacer, on a musala bon. Tout ce qu'on va me quitter, na biso les petits paiement. Nebiki bozali ke belé babi chaîne bilonde yango yo Vision Iti télévision bo s'abonner massivement a on dépense bozo akaba invité kitoko apes bozo akaba ba nouvelle non to malamu na kati ya Vision Iti télévision na pesi mbote na Yemoko papa Iti Kasai na pesi mbote belé mon boss pourquoi pas ma copine de longue date Nadine Bolingo maman na Christian Betty Asso chérie ngana bino na lingi bino mingi. Bo s'abonner. On se voit la semaine prochaine. Bye. Bye.